on sort la grosse seconde esprit chinois. Le message est apprécié. Très bien. C'est dit que ceux qui l'ont dit qu'on a, même il n'est pas détourné Mongo, l'Assemblée nationale, et quand on a l'hôpital Morobo, tu vois que non, comme a détourné, quand on a privé, analyse nanga nga pe yo za na point de vue analyse nanga eza koloba ke ba oyo ba yiba kutu petang mususu analyse nanga ba oyo ba yiba tang mususu mais ba salela tamboke loko te batonga e pa ba paya ba sume pa ba paya mais ye analyse nanga na bité oyo eza Vital Kamerhe analyse nanga mais ye quand même on a toujours le gâteau na vol intellectuel hein tout le gâteau zonga na vol intellectuel comme la parenthèse na ba ki le to kota ça la nini tout ça la mentali tout ça la monsolo atika okima la question tout ça la monsolo la pour na makasi parce que moi surtout le monde comme on a bien été même la jeune ébélé pas démoraliser parce que il va comme ça matata pour le quoi comité avec la République. Je pense que il a son droit aussi de la façon que l'article ça c'est ça pour payer protection na ewana il y a humilité na et ainsi de suite ne konanga. Tu ne caméra au thème parce que la speaker de la chambre basse on a parlement pour y rejoindre les tenants na moko kaka boité sans pour autant respect à processus c'est ça les ma. Oh ya singa visa ga respect soubassement boko benga kitu azali les bana ngao boko benga la soubassement. Est-ce que atellement qui fait bongo na dossier à Nicolas Kazalitan basenga qui na ko azalaki déjà hier azalaki déjà député Nicolas Kazalitan qui député na lobby président azalaki caméra azalaki président non tant Nicolas ba koluka e kuna na personne ezaki peut na bisombo sokodia je pense. Mais est-ce que pas différence assemblée zali to personne les alto mikande zali les assemblée mais en animateur moto na moto. Donc mon avis ça sous-souté et comme il comme un sentiment ngana lobi sentiment on a dit que kuna batango la bazana tango moto azalaki tango na bosa la article 57 abosa la kitango mususu na lobi tango mususu mais moto azalaki ne mais peut-être que l'article moko ezali mais to que na ba détail té ya ko ba que non moni ya tongi parce que azwaki asayi nango likambo non wana to ko na débat mususu to tike la ba juge ba mokolo ya le 20 ça va donc ba ko le likambo ba dépense wana siko du fois maya na ba dépense amatisi to akitisi oyo lobi dépense za malamu na mboko 2023 à 24 papa ba dépense fait ça lima mboka il faut ba dépense et ça lima mais to bo to ngana ni so ko ba dépense mais ba dépense mais à la dépense exorbitante oyo ko ya ko torpiller sous budget wana bobundeli et puis ba dit ko ba na ko non mais urgence système il ça on ne connaît pas aussi ma casse de Nicolas Lobaki il reste le seul ministre et puis boye bien ngo surtout bino na UDPS oyo azalaki na e libre était à boye na dépense boye tu as pesi boye na ki kaka parce que kuna na likambo etali dépense ya azalaka na street oyo ko bima pona nini na zolo ba boye ba dépense na mboka esalemaka mais à la utile pour na mboka pe wana ezalaka utile pour na mboka très bien ba dépense wana ezalaka pe accompagner parce qu'on a ba dépense au salama ça ba dépense ya ba route très bien ba dépense ya ba université ba dépense ya hôpital très bien et puis ba dépense monsieur ya mbule beti kuna nzele katani ba phénomène moko naturel catastrophe naturelle esalemaka ba dépense ça ma bête très bien mais ba dépense wana elanda ba norme oyo mboka esengeli nango lelo nesi ba dépense oyo ndeko dudu andimi très bien vraiment kucha pa ndeko dudu famba ikambuta la mboka tika ko la ba on veut le ça la parler bah on a projet tata moko ekolo mais ezali impuissance na bilan non ezali impuissance c'est le chef de l'état qui a dit pas dépense très bien OK pas dépense OK alors mais ba ministre ba l'état qui wana ba matériel quand on a Lubumbashi quand on a tout ça mais est-ce que batu bandima qui volontairement de non ku oyo na dépenser à pour la boule yo mo beti lisola bazo côté la mutu pona azu dépense ya mboka affecté on makamuna privé très bien mais d'une fois non pas question chute carte il faut se relancer très bien azu mon solo apesi ministère de carburant il y a sous hydraulique ma solo salami très bien vraiment et le wana to ba dépense en plus de 9 ans evandi ba vie boni ba famille boni ba leki na souffrance ya kozanga l'utilité il faut que mai etambola na courant très bien donc yango tango zo salema déjà donc social yango tout le grand mboka si ko dépasse bon yo boya yango dépense lo lenga ndengo wana yo boya yango pona mboka taba ba ba non afuta kate ba dete yo na biso so futa mate ba dépense zo salema récemment ma solo même ya ba dete yo na zo féliciter même conseiller financier naé parce que discipline je mets à ma casse on habite depuis du Brazza on a même l'histoire de tout à ma soute 1% 2% non tout à la rigueur depuis du Brazza beaucoup de Brazza
Ça reste à vérifier, hein, et surtout, ma compatriote comme parce que on la Bakondi, la rappel Bakondi, on est Moutamalam. Entourage n'est pas à Malam. Oh, bah, on a noté qu'il y a un banc, on a battu, tu vois, pour remaniement, et ça, qu'on a évité ce que on a évité aux amotaïs de paix, sur le Sénat, il y a Misala Mabe, on a un avancement à Mokate. Moment où on va profiter pour fragiliser le ministre de Rambo, on a une période où Ozaro asima kikuna kosa kikuna sala kikuna yo monsieur za ministre ami yebi pe ami yebi batu makambu webi ka bien ngani pe kuna na parlement mais Moussa la parlement ezali yango est-ce que batu no se bazala convoquer même la justice